Batata, bamama, bandeko wa bolingo, mbote na bino. Mpe boye malamu na émission na biso tososola. Tososola ezali moko ya ba émission to programme ya mayangani na Politique TV. Tososola ezali présenté epai wa bino Patrick Chimama, tata ya mayangani, mwana ya mama Christine Kalama. Lelo tozokende na kososola pardon nto bolimbisi. Ntango ozosenga pardon, ntango mosusu koloba pardon ezali eloko makasi mpenza na mokili, kasi ezali eloko ya motuya moke oyo ekoki kobomba eloko ya motuya makasi koleka. Kado oyo babengi bondeko to relationship, tango ozoloba pardon elingi koloba teke ozali mabe nto ozali na faute. Elingi kaka koloba ke ozali kopesa motuya makasi nto mingi, nto ozali kopesa valeur mingi na moto songolo nto pakala. Nto elingi koloba ke ozali kopesa valeur na bondeko makasi ke kozala na raison. Esengeli na yo opona entre olingi bolingo nto olingi kozala na raison. Choix ezali epai na yo moko. Olingi bolingo nto olingi kozala na raison. Soki olingi bolingo, ntango mosusu esengeli na yo koloba pardon atako ozali na raison. Jamais ko ignore moto oyo asengi yo pardon pona mbeba na ye. Pamba te ozali na importance epai na ye ke lolendo na ye. Pardon esalaka ntango mbeba esalemi, kasi pardon esalaka te ntango confiance esi ebukani. Nto soki moto songolo nto pakala asi abuki confiance na yo, alors na vie yo sala mbeba, kasi kobukaka confiance te nto kobuka confiance te. Na banzi ete bososoli mpe tosuki awa mpona lelo. Nazali wa bino Patrick Chimama, tata mayangani, mwana ya mama Christine Kalama. Mpe tomonani mbala ya sima. Merci beaucoup mpe goodbye.